vous édifie. Otoyebaka ko détecter o ezali provocation to eza maloba ya malamu. Tosala keba pe toluka kimia pona mutu nyonso, kimia vraiment pona mutu nyonso. Donc yango wana azoloba na biso tokeba na bana na école parce que milimo bapandi milimo ebele na kati ya bekole. Bayebi ke esika bakoki kotrouve bana eza nde na kati ya école. Yango tokeba vraiment na bana bien aimé, tolanda message oyo vraiment bien. Donc tokeba na lie oyo école, tokeba vraiment tokeba bien aimé. Soko bande kolala pongi susu te. So bande kokanisa ke bana esika bazokeba okende na maboko ya bato malamu. Bazokende na maboko ya bato malamu te bien aimé. Oyo ezaki caché yango eza révélé. Bien aimé tolanda message na bokebi nyonso. Papa lobi a épargnaka bana biso na makambo ebele, a épargna bana na biso makambo ebele. Donc ba o bazobondela bana ba chrétien nzamba épargnaka bango na makambo ebele. Même si babiloko o bazolia eza ya kobeba. Yo mama ozotinda bana na école sans ko déclarer liloba. Est-ce que oyebi te liloba na yo eza na nguya? Est-ce que oyebi te liloba na yo ko empêcher nyonso tu? Yango wana tokeba na bana na école basangani na bana mosusu. Bana mosusu le papa zoloba bana mosusu eza bana molili. Bana oya molili ya ngambo wana kuna basangani na kati ya ba école bien aimé. Tozala vigilant. Yango monaka bana mosusu mwana na yo aki école na école balingi ete eza pamba te parce que bazomona étoile o eza kati na mwana na yo. Yango ba mama ba papa topozaka bana na biso maboko. Tango bazokende école bazobima balingi bakende école bien aimé, poser mwana na loboko ozala papa ozala mama, poser mwana loboko loba ke ndenge nga na poser o ezali maloba le Seigneur azoloba ke loba ki ngai ndenge na poser mwana na nga loboko angenga ata mutu azalaki na makanisi ya mabe asala mwana na nga mabe, makanisi ebongwana ekoma malamu, makanisi ebongwana ekoma malamu, mwana na ngai angenga. Bien aimé papa lobi leo tozoloba bongo ezali ye nde mutu asalaka, ye nde mutu akosala abi makasi na ye ezali ntango biso tozoloba, ntango biso tozodéclare. Yango bien aimé de le Seigneur yebaka kodéclare mpona bana na yo, déclaraka mpona bana na yo ntango bazokende na école, déclaraka mpona bango. Chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, la famille dans le Seigneur, peuple de Dieu, partout dans le monde, esika bozwami, eza lisusu ngai évangéliste Linda, naye na bandako na bino, mpona kopesa bino message oyo eza très important, concernant bana na biso, concernant temps nini tozwami, oyo nini l'ennemi azobongisa mpona bana. Bien aimé, Bible lobi na biso oyo eza révélé eza mpona biso, oyo eza caché eza mpona le Seigneur. Par la grâce de Dieu, il nous a révélé ce qui était caché pour la vie de nos enfants. Voilà pourquoi naye mpona kopartager, topartager yango ensemble na bino. Tozotika moment oyo na maboko ya Nzambe tobondeli. Éternel notre Dieu des armées, mokonzi na mapinga, le tout-puissant, toye na si ya trône na yo, mpona kopesa merci na ngonga oyo. Merci pour pesi nga opportunité ya koleka epai ya pepe na yo. Moyo mosantu mosungi na biso totiki moma oyo na loboko na yo. Zala na biso ebandeli kino suka, oyo azoyoka mpe nga mutu nazopermettre, nazopesa message. Tozala biso nyonso connecté na molimo na yo. Molimo na yo asosolisa biso susu plus que ça. Par le nom de Jésus, makila na yo couvrir biso na bandako na biso ya bandeko nyonso tu oyo bakolanda Seigneur. Pe ba oyo bakopartage Seigneur loboko no yango ezali kona bango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, naye ko transmettre message oyo.
nasengi na bandeko nyonso tu tokoka kopartage yango soki esika yo ozali otutisami mpona message oyo yebaki soki opartage yango mpe ndeko mosusu akotutisama mpe kosauve ame ya mwana moko. Nzambe nalola kobosana yo te nanga moto nazoyoka kopesa na YouTube na yo mpe moto ozopartage tosala kaka meme mosala. Nzambe oyo akofuta ngai mpe akofuta mpe yo. Sika Nzambe apambola bino message oyo ekuta bino na kimia na Yesu na kombo na Yesu Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tant eza mabe makasi. Tant eza mabe yango le Seigneur azobenga biso na kati ya vigilance pe ya prudence. Azosenga biso toveye mpona bana na biso. Bino moko bozolanda message nde nazoleka sikoyo na ina banda koloba message. Pe nasengi na ndeko azolanda message oyo zala tina suka pozwa ba verset biblique oyo ko permettre yo osala eloko na koloba na suka. Donc o biso tozwaki na kati ya prière la tokotaki prière ya bana. Donc yango wana nalingi ke bino pe bozwa ngo po bokota yango prière ndenge kaka Molimo Santo akosunga. Nzambe nalola pambola bino tolanda message tina suka po tozwa oyo eza na suka. Tobandi message na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, papa zoloba na biso toveye mpona bana, toveye mpona bana. Totunaka bana soki bauti ekole. Totunaka bana. Papa lobi chaque retour totunaka bana. Nini bazwaki na ekole? Nini eleki na ekole? Chaque retour devoir o papa apesi ngai na yo bien-aimé dans le Seigneur. Abi totunaka bana chaque retour toza na confiance ya mutu te. Toza na confiance ya ba professeur te, ya ba maîtresse te, ya ba éducateur te bien-aimé dans le Seigneur. Toza na confiance na bango te mais totunaka bana na biso loko nini oyo bango bazwaki chaque retour na bango nini bango bazwaki bapesaki bango nini. Donc toveye mpona bana totunaka bango bien-aimé. Papa lobi confiance ezala biso te toza na aveuglement te mpona bana. L'ennemi azotala te. Esi abebisi ba oyo baza deja na libumu ebongo ba oyo esi babimi bien-aimé dans le Seigneur. Alobi topesa confiance na batu te. Topesa confiance na maloba ya batu te me na maloba ya ye Nzambe. Po ete ngai nde na kotalisa bino, po ete ngai nde na kolobela bino, po ete molimo na ngai eza kati na bino. Tan eza mabe. Tan ya distraction ezala te kati na bino, tan ya distraction ezala te kati na bino. Bokima esprit ya provocation, bokima ba problème. Bosengaka esprit ya discernement. Donc biso nyonso tu tosengaka esprit ya discernement. Po toyebaka kodetecte oyo ezali provocation to eza maloba ya malamu. Tosala keba pe toluka kimia mpona mutu nyonso, kimia vraiment mpona mutu nyonso. Donc yango wana azoloba na biso tokeba na bana na ekole parce que milimu bapandi. Bapandi milimu ebele na kati ya bekole. Bayebi ke esika bakoki kotrouver bana eza nde na kati ya ekole. Yango tokeba vraiment na bana bien-aimé. Tolanda message oyo vraiment bien. Donc tokeba na lie oyo ekole tokeba vraiment tokeba bien-aimé. Soko bande kolala pongi susu te. So bande kokanisa ke bana esika bazokeba okende na maboko ya bato malamu. Bazokende na maboko ya bato malamu te bien-aimé. Oyo ezaki caché yango eza révélé. Bien-aimé tolanda message na bokebi nyonso. Papa lobi a épargnaka bana biso na makambo ebele, a épargna bana na biso makambo ebele. Donc ba o bazobondela. Bana ya ba chrétien Nzambe apargnaka bango na makambo ebele. Même si babiloko o bazolia eza ya kobeba. Yo mama o ozotinda bana na ekole sans ko déclarer liloba. Est-ce que oyebi te liloba na yo eza na nguya? Est-ce que oyebi te liloba na yo ko empêcher nyonso tu?
yango wana tokeba na bana na ekole basangani na bana mosusu. Bana mosusu le papa azoloba bana mosusu eza bana molili, bana oyo molili ya ngambo wana kuna basangani na kati ya baekole. Bien aimé, tozala vigilant. Yango monaka bana mosusu mwana na yo ake ekole na ekole balingi ete eza pamba te parce que bazomona étoile oyo eza kati na mwana na yo. Yango bamama bapapa topozaka bana na biso maboko ntango bazokende ekole bazobima balingi bakende ekole. Bien aimé, pose mwana na loboko ozala papa ozala mama, pose mwana loboko loba ke ndenge nga na pose oyo ezali maloba le Seigneur azoloba ke loba ke ngai ndenge na pose mwana na nga loboko angenga ata moto azalaki na makanisi ya mabe asala mwana na nga mabe, makanisi na ye ebongwana ekoma malamu, makanisi na ebongwana ekoma malamu, mwana na ngai angenga. Bien aimé, papa lobi lea tozoloba bongo ezali ye nde moto asalaka, ye nde moto akosala abi makasi na ye ezali ntango biso tozoloba, ntango biso tozodeklare. Yango bien aimé de le Seigneur yebaka kodeklare mpona bana na yo, deklaraka mpona bana na yo ntango bazokende na ekole, deklaraka mpona bango. Ntango biso tozoprofetize, ntango biso tozolongola makambo mabe, le Seigneur mpe azolongola yango. Donc yango wana fo kolobaka kopoklamaka maloba malamu mpona bana na biso. Bien-aimé, papa lobi o nyonso biso tolobaka na libondeli, meme nyonso tu tolobaka ayokaka nyonso tu. Je suis votre père, je marche avec vous, je suis avec vous. Bien-aimé, so tali na kati ya Matthieu 28, Bible lobi je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc il est fidèle à sa parole. Il est avec nous, il marche avec nous. Tobangaka eloko te. Il a dit, ne craignez rien, quel que soit les temps, quel que soit les moments, fixez vos yeux vers moi. Mokili na bino eza ya kobeba. Tango nazoloba eza ya kobeba, eza ya kobeba. Même si ba professeur oyo baotangisa bana bino boyebi bango, soki baza belima boyebi bango te. Même adresse na bango boyebi yango te, sika bautaka esika babimelaka boyebi te. Topesa bango confiance te. Abi bino boyebi ba adresse na bango e bango bayebi ba adresse na biso. Est-ce que bango biso toyebi ba adresse na bango? Biso totikala koyeba ba adresse na bango te. Bango bayebi ba adresse na biso. Donc nyonso to biso tolobaka papa yokaka todutaka na eloko te. Todutaka na eloko te alobi je suis votre père. Je marche avec vous, je suis avec vous, ne craignez rien. Quel que soit les temps, quel que soit les moments, fixez vos yeux vers moi. Mokili na bino eza ya kobeba. Tango nazoloba eza ya kobeba, eza ya kobeba. Même si ba professeur oyo bazotangisa bana na bino, boyebi bango soki baza belima, boyebi source na bango, boyebi ba adresse na bango, bayebaka oya bino, mais oya bango bino boyebi yango. Abiesi bayebisa bino que j'habite dans cette adresse, alors bopesa bango confiance à totalité pona nini. Abi boyeba kaka ba adresse oyo esika bokomisa bana, n'est-ce pas? Donc boyebi ba adresse ya ba directrice na bango to ba directeur na bango, mais non. Donc voilà. Abi totika kodute. Ya zali momoni na nyonso tu azoloba na biso ba aveugle. Soki alobi na aveugle loko esengeli aveugle asa nini ayoka. Alobi nazali mobange na bino, naza mobange na bino, naza kani na bino, nazali omniscient, omnipotent, omniprésent. Papa alobi tobondelaka mpe na banouveau ne ndeko na nga ntango nyonso obondela mpo na bana na yo, kobosanaka banouveau ne te, kobosanaka bana bandeko na yo te, kobosanaka mpe bana bandeko mosusu te partout dans le monde entier, kobosanaka mpe jeunesse te bien-aimé dans le Seigneur, kobosanaka te. Tozalaka ba égoïste te na ba prière na biso. Tobondelaka mpo na bato nyonso to parce que prière na biso ya ngai na yo ezosunga bato ebele,
ezokangola bato ebele mpe eza koépargne bato ebele. Donc ezosengaki ngai na yo entaki baintercesseur esika tozwami partout dans le monde entier. Ntango nazobondela naobondela kaka mpo na bana na ngai te, nazobondela mpo na bana monde entier, nazobondela mpo na bana baza na libumu, nazobondela mpo na banouveau né, nazobondela mpo na jeunesse nyonso tu. Amen. Abi bapriere oyo biso tosalaka ebikisaka mokili bien aimé. Donc ezosengaki ngai na yo tointercedaka mpe mpo na monde entier. Abi tozala na confiance esika toomema bana na biso epai na ye eza esika te moto mokili aya kobotola ya kozwa. Ntango tozopesa bana biso epai na ye moto mokili aza na accès te. Abi aza koassire biso eza c'est vrai tondima yango. Soki abateli te akobatela bateli na pamba bien aimé. Abi tondima yango mpe tokomona bilembo. Biso ke tobosana bana bandeko na biso te bana bato mosusu te mpo azali bolingo kombo na ye eza bolingo. Yesu ndeko na bolingo nde eza ngai yango alobi. Albi tozalaka na sa présence na ye nde tokozwa pensée na ye. Abi baesprit oyo eza koanime bana eza baesprit oyo euti epai na ngai te. Abi yango napusa na nzela makomi na ngai nalobela bino esenge na bino bobondelaka mpo na bana na bino na lolenge ya motindo boye bien aimé na kolakisa bino yango na suka. Car na mokili na bino molimo oyo ezokamba bato na kati ya mokili na bino ezali oyo ya ngai te, eza molimo oyo ya ngai te. Donc esenge na biso towumelaka na se ya makolo ya mokili na pembe na mokili mpo apesaka biso baorientation. Abitala ndenge bana baza kose manifeste likola baparent na bango likola baboti na bango pamba te molimo oyo eza kati na bango ezali oyo euti epai na ngai te. Ngai nakela mutu ngai natia molimo na ngai na kati ya mutu. Nasala ete mutu azala libre. Abi po mutu ayeba kopona nzela. Nalobi te ke bana baza lolenge wana. Mais l'ennemi azosala ke kolongola bana na destiné na bango po baza na kati ya destiné na bango oyo le Seigneur abongisela bango te. Yango wana bozomona bajustement ya bana lolenge motindo oyo. Yango wana bozomona bana lolenge ya comportement na bango bozoyeba kosepela na yango te. Donc cause ezali baesprit oyo bazokutana yango na se ya moi oyo. Abi mama ayebaka kobongisa molimo ya mwana na ye, mama ayebaka kobongisa mwana na ye. Boya korepare bomo ya bana na bino epai na ngai po ete molimo na ngai ezala kati na bango mpe bakotambwisa bango. Amen. Alobi bana mosusu omona bandai kotambola na nzela akutana molimo na nzela molimo ekoti ye. Abi boyoka nanu te nanu bomona te makambo oyo nga nazoloba. Bokeba na bana omona lokoti molimo aye na kati yango na kati ya ndako abandi kotouble bino baboti na kati ya ndako. Oromona mwana azoyoka lisusu baparent te. Abi okanisi ke molimo wana euti epai na ngai ubia nga nakelaki mwana wana bongo. Abi yango tokondanaka bana te non euti epai na te. Donc tokondanaka bana te mais toprie mpo na bana na biso mpo na milimu na bango ebika totika kokondane bana. Alobi ntango bana basi ya Yerusalema babandai kolela nalobaki na bango nini? Bolela mpo na ngai te mais bolela mpo na bino na bana na bino. Nde yango wana esengeli bino bosala ntango azoloba bino ezaki biso nyonso to aza kosadrese na biso nyonso. Abi esengeli biso tosalaka bongo ndenge biso tobandako tozobondelaka mpo na bana ezali toza koepargnaka bana na biso bien-aimé. Ntango tozoloba papa sala, papa créer un cœur nouveau, papa azosala. Ntango biso toza sobre esengeli na biso mpe toluka bana na biso bazala sobre. Eza teke biso papa tozobondelaka na kwe na biso bana totiki bango musika to tozolakisa bana nzela nzambe te non. Ezosenga biso na bana na biso totambola nzela moko. Bana na biso bazomedite Bible kolakisa bana ndenge nini ya komedite Bible, kolakisa bana ndenge nini ya kobondela, ndenge nini ya kotambola na kobanga nzambe.
C'est ça. Maman nyonso tu alukaka bolamu ya mwana na ye, n'est-ce pas? Bible elobi te ke une femme sage bâtit sa maison. Balobi yango te na makomi. Bokanisi bokobâtir bana na biloko eza na mokili. To bokobâtir kaka bandako ya pamba na biloko eza na mokili. Kopesa mwana telefone to kosombela ye elamba nde elakisi ke yo olingi mwana, yo parent olingi mwana. Osombeli mwana telefone nde omemeli milimo. Oyebi yango te, donc nde tosombela bana na biso ba telefone bien aimé, tozomemela bana na biso milimo bien aimé dans le Seigneur. Tosombeli mwana no elamba, olakisi mwana no molimo ya kindumba. Boyebi yango te, tokeba na bilamba nini tozosombela bana bien aimé dans le Seigneur. Tozala vigilant. Mais tango bozozwa bana bino bozomema bango epai ya mpaka, epai ya mobange, liboso ya koko na bango. Akoyeba azopesa biso siko exemple par rapport ndenge alobi koko ya bana na biso. Abina mokili na bino tango yo boti mwana, n'est-ce pas papi alengelaka koko na ye makasi? Amen, on est d'accord. Tango bino bozobenga ngai papa, donc tango biso tobenga ye papa, alobi bana na bino baza banani? Baza bakoko na ngai te? Oui. Abiti mukolo bango bakozwa conscience na bango, bakoloba ke non, j'ai grandi, je l'appelle aussi père. Yango pe bomona nga na bengaka ye papa, bien aimé dans l'esprit, parce que j'ai grandi, j'ai eu conscience que non, je dois l'appeler père. Donc yango moni nga na bengaka ye père. Abina logique, est-ce que biso lelo tokoya ko na génération na biso o, est-ce que tokoya ko benge papa? Non, parce que bakoko na biso Abraham babengaka ye papa. Donc génération na biso tokoya ko benga ye papa te na logique. Donc biso lelo soki tozobenga ye papa eza parce que tozwi conscience que non, il est notre père, c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a créés. Yango wana tozobenga ye papa. Abi ba secret oyo alakisaka ngo epai ya basali na ye. Alakisaka ngo papa epai ya babraham babanda kobenga ye papa, yango lelo pe aye korevele yango epai na biso bien aimé. Wana ezali ndenge ye atambolaka na basakoli na ye. Abina koye ko-inspire mosali na ngai, apesi ngai kombo me na kati ya intimité abenga nga toujours nani père. Nde ngai pe nabengaka ye papa. Amen. Bobatela bana, bobatela bana, bobatela bana na banzela. Na banzela oyo bana bazouta na baklasse eza ya kobeba. Bakoki kokutana pe na esprit na nzela ya kokende na nzela ya kozonga, yo pe parent oyebi te. Yango tango nyonso tu intercéder mpo na bana. Yango tango nyonso tu fo kolobaka molimo napesi yo bana na ngai, le Saint-Esprit napesi yo bana na ngai, kamba bango. C'est ça, c'est ça. Bokanga ba porte ya bana na bino. Bokanga ba porte po l'ennemi akota te, asimba te, même si na butu. Eza na bana mususu baza ko utiliser bango na sorcellerie inconsciemment pendant la nuit. Mais ba parents pe ba yebi te. Bino kuna bolali koto makamusu ezoleka pona bana bino. Boyebi te nini oyo ezoleka bien aimé. Yango komona mwana ka boya bandi ko ficher ba comportement mabe, ba langage ya mabe, okomi ko comprendre susu mwana te. Ale yo pokoti susu okomi ko finga le susu mwana wana. Abibo mona wapi yo parent oyo fingaka bana butu pe moyi. Abibo mona wapi na makomi na ngai na fingi. Bomona wapi komama place nini ke ngai mokondi na finga. Soki ngai nazo finga te, na fingaka te, na yebi ko finga te. Bongo bino bo fingaka pona nini? Mama oyo afingaka bana na ye. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Notre Seigneur le merveilleux, tobeteli papa maboko esika tozwami, tobeteli maboko, tobeteli maboko, bien aimé dans le Seigneur. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Donc, Bible ezoloba na biso que le Seigneur Jésus-Christ a tourné regard na ye, a tourné regard na ye, eza na Luc 23 verset 27.
Bible lobi na biso que il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, Fille de Jérusalem, ne pleure pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, ngai na yo ezali devoir papa pesi ngai na yo. Tolela pona biso, pona ngai, pona bana na biso. Donc ozolela pona yo parent, pe ozolela pona ami ya bana na biso, bien-aimés dans le Seigneur. Donc tolela pona ami na biso na bana na biso, bien-aimés dans le Seigneur. O ezali devoir papa apesi ngai na yo, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ezali devoir po tolelaka tout le temps pona bana na biso pe bana na biso. Donc tozokende na livre ya Hébreu 4 lokola papa lobi boye ke ngai nango tolela tozoke siko kolela. Bible lobi boye na Hébreu 4 verset 16. Bien aimé, comment va verset biblique kosunga ngai na yo? Bible lobi boye, approchons-nous. Hébreu 4 verset 16. Bible lobi, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Bien aimé, tozo poussana na sa trône de grâce et de trouver, pour obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc tozo poussana na sa trône de grâce pour trouver nini miséricorde. Pe tozala secouru na ba besoin na biso. Po bana biso bazala secouru. Tango koya sikoyo na livre ya Hébreu 4, Hébreu 2, verset 13. Hébreu chapitre 2, verset 13. Bien-aimé, comment va verset? Et encore, je me confierai à toi. Et encore, mais voici. Olobi na poussani na sa trône à grâce. Mais voici, Seigneur, na se ya trône à grâce. Moi et les enfants que Dieu m'a donné. Na yengai mon côté na sa trône à grâce. Na yengai na bana na ngai. Oyo pesi ngai. Na bana bandeko na nga. Na bana ya monde entier, na jeunesse nyonso tout, na memi bango na se ya trône ya grâce Seigneur, pour obtenir miséricorde, pour tozala secourir na ba besoin na biso. Bien aimé, yoka prière. Amen. Kolobaka na maloba na yo te, lobaka salaka prière na yo selon o ekomami na kati ya makomi. Yanga lobi bozo yeba kobondela te, bozo bondela bozo zwa te parce que boyebi kobondela te. Kobondela o ya tikela kibiso tala makomi yango. Ibi doso kende kaka o ekomami na makomi. Bible lobi nyonso ekoleka ba prophétie ekoleka meloba na ekoleka te, bien-aimé dans le Seigneur. To rappelaka nzambe na maloba na ye, to puyaka na kati maloba na ye. Tango tozo loba, tozo puya na kati maloba na ye, eza na efficacité nini ezosalema tout de suite. Amen. Na poussa na sa trône na grâce ngai na bana na nga bien-aimé dans le Seigneur. Tozoke na livre ya Matthieu 19 verset nango 13 à 14. Awa kuna na sa trône na grâce wana tolobi ke tomemi bana na biso epai ya le Seigneur. Mais à ce qu'on a versé Matthieu 23 et Matthieu 19 verset 13 à 14, ah Bible solo baboué. Alors on lui amena les petits enfants. Comme nous, on a fait. On a amené nos petits-enfants vers le Seigneur dans le livre ya Hébreu. Tomemi bana biso na se ya trône ya grâce ya Nzambe. Afin que leur imposa le main et pria pour eux. Donc, afin que le Seigneur a posé bango maboko. Bien aimé, mais yoka sikoyo. Mais les disciples les poussèrent. Bien aimé, ba disciples bosadi ba pousser bango bazonisa bango na sima pour le Seigneur a posé bango maboko te. Lelo ezali kaya ngai na yo pe. Biso tozobonda pona bana biso mais ezaka l'ennemi oza ko empêcher bana biso ba yeba makambo nzambe te. Ba mikotisa na makambo nzambe te, ba tambola na kobanga nzambe te, bien aimé dans le Seigneur. L'ennemi aza ko empêcher bana biso azui ba regard ya bana biso tourner yango vers biloko asi ya moyo oyo, vers ba téléphone, vers ba dessin animé pona ko empêcher bana na biso bazwa temps ya kobondela te, temps ya koméditer te, baza na bolingo ya nzambe te, bien aimé dans le Seigneur. Yoka misala ya ennemi. Amen. Ah, ba disciples banda ko pousser bango, baza ko pousser bango pour que le Seigneur a posé bango loboko te. Yango ezaka o biso tozo vivre lelo. L'ennemi azipi bana biso misu kola biloko mokili oyo. Ba amour ya bana nyonso esopani na ba dessin animé na ba jouer na biloko mokili oyo. Jeunesse yango wana kuna na kati impudicité. Jeunesse ye wana kuna na kati makambo mabe, na kati ba drogue, na kati ba cigarette, na kati masanga, na kati ba boîte de nuit. Jeunesse bien aimé est perdu. À cause ya l'ennemi a tourné bango a plaisir na bango nyonso te kei na mokili oyo.
bien-aimé dans le Seigneur, empêcher bango bamona loboko ya Nzambe, empêcher bango bamona verso à vie éternelle, empêcher bango batambola na kobanga Nzambe. Yango Bible elobi na 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Le Seigneur sera sur le bac. Laissez botika bana na bino ba ye pa inanga bo empêcher bango te yo papa maman. Quoi empêcher moi na yo te aye pa ya le Seigneur. Quoi empêcher te metika ya ke ne pas Nzambe. Talisa nzela ya Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Bokonzi ya likolo ezali ekokana bana mikie. Ezali po na bana ya mikie. Bible lobi, il imposa le main et il partit de là. Yango siko yo pe ozoloba ke Seigneur naza poso po poser bana na nga maboko. Okangola bana na ngai, okangola bana na nga na ba esprit oyo, okangola bana na nga na ba comportement oyo, okangola bana na nga na lobeli oyo, na ba acte o bazo sala, oyo zo sepelisa o te en tant que parent. Bien-aimé, priez pour tes enfants. Commence à parler, commence à prophétiser pour tes enfants, bien-aimé dans le Seigneur. Bible lobi na biso boye bien-aimé. Na Matthieu 15, verset 13. Matthieu 15, tozokende rapidement. Na ndengo obandi koloba que le Seigneur a posé bana. Bible lobi na biso na Matthieu 15, verset 13. La Bible dit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Plante nyonso tu, comportement nyonso tu, elobeli nyonso tu oyo moni mwana na yo ekomi ya sika, oyo eza Nzambe te, olokuta, okoyiba, oyo eza Nzambe te, bien-aimé, loba ke sera déraciné, obandi ko déraciner koyiba, obandi ko déraciner comportement mabe, obandi ko déraciner oyo nyonso tu mwana no asalaka, oyo esepelisaka yo te take parent, banda ko déraciner ngo par le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Osasko prière autorité, bandit aux autorités. Likolo ya bana na yo. Que toute la Bible me dit que toute plante qui n'a pas planté mon Père sera déracinée. Et maintenant, je m'élève. Na autorité pesamelinga, na lik 10-19, je marcherai sur les serpents. Et je marcherai sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra m'ennuire. Yango le longa na telemi. Lokola papa, lokola mama. Ya mwana oyo. Na sia moyo. Na majikwa esprit ya lokuta, esprit ya kanda, esprit ya koyiba, ya teti, bien-aimé banda ko longola yango, banda ko effacer yango, oza ko effacer yango par le sang de Jésus. Makila na Yesu bandi ko effacer, makila na Yesu banda ko longola, makila na Yesu banda ko anile nyonso tu, ya ennemi a plantaki na bomoi ya bana na biso, bien-aimé dans le Seigneur. Après wana bien-aimé, orokene na kati ya Esaïe. Toke na livre Isaïe bien-aimé. Prière o eza na efficacité bien-aimé. Sozo salaka prière na kati ya makomi eza na efficacité. Tango zo loba bien-aimé eza maloba na ote eza maloba ya Nzambe contre maloba na bango. Bien-aimé nana kolonga c'est toujours notre Seigneur Jésus. Amen. Donc tozoke na livre ya Isaïe 11 verset 2 à 3. Bible lobi, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Aba bimolimo na Nzambe kozwa esika. Siko tango bengani besprit wana ya mabe, banda ko siko ko senga que le Seigneur, la Bible me dit que l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de la sagesse et de l'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur oui dire. Bien-aimé dans le Seigneur. Sikoyo, yo a ozo kende koloba que l'esprit de le Seigneur maintenant prenne place dans la vie de mon enfant. Molimo na Nzambe eske zo esika bana ko konza kati ya bomo ya mwana na ngai. Molimo ya sagesse pe intelligence. Sagesse ezali kobanga Nzambe, bana yo akoma kobanga Nzambe. Intelligence ezali kolongola mwana na mabe. Osui conscience olongwe na mabe, otiki mabe. Omweni mabe ezana lobi na koke na mabe te. L'esprit ou pesa ka un péché et banda ko pesa bana na biso
haine à péché. Obandi côté le malobi, Seigneur, na sengi sa esprit à sagesse, molimo na reposer le kola mwana nanga, esprit à sagesse, intelligence, l'esprit des conseils. J'ai pris que le Saint-Esprit soit le premier conseiller dans la vie de mon fils. Lelo bana na biso batika ba kozwa conseil ba parents, ba koma kozwa conseil ya libanda, ba se confiant na mutu moko ba libanda conseil ya kaye, apesa e confiance, conseil ya mabe o ko mema mwana na lifelo. Mama telema yebisa molimo mo santa za la conseil na numéro 1. Apesa e makasi ya kotamba la vie bo santu. La connaissance de crainte de l'Éternel. Azwa conscience, azwa connaissance ya kotamba na kobanga nzambe. Que l'esprit de Dieu donne la crainte de Dieu à nos enfants bien-aimés. Tu commences à prier. Il respirera la crainte de l'Éternel. Que l'esprit de Dieu respire la crainte de l'Éternel dans la vie de nos enfants bien-aimés dans le Seigneur. Après nasuka to okende ko suki sa bien-aimé. Tozokende kosuki sa na livre ya Joël. Joël chapitre 2 verset 28. La Bible dit, après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Bandasko kosenga ke, mon l'esprit du Seigneur, mon limon l'ensemble est reposé l'kola banana ngai. Parmi bana o bakozala visiter to oyo ko utiliser Seigneur na se amoy on a ces derniers temps bana nanga pe basala parmi bana wana molimo santu bana nanga basala parmi basala compter parmi ba oyo ko utiliser na ces derniers temps oyo ko reposer musa esprit na yo papa pour te bana nanga basala utiliser. Donc banda ko senke molimo mo santo abanda ko simba bana na yo abanda ko utiliser bana fongola bana no badon afongola bana zone sa bana no na nzela o bazaki destiné na nzela na bango le Seigneur a placé ki bango bana na bazonga na nzela ya nzambe batamba na ko banga nzambe pe badona bango fongwa mo bandi ko proclamer bandi ko prophétiser bandi ko déclarer o ekangami na se kangami likolo o bandi ko senga ba porte makila na Yesu et protéger ka bana na yo et protéger ndaku na yo et protéger ka tout en sengaka makila Yesu likola bana na onde bazo ki les classes nengi bazo zonga makila na Yesu protéger ka bango bien aimé dans le Seigneur. Voilà prière nini message na biso esuki awa nzambe na lola apambola papa nyonso pa mama nyonso akotiango na misala bien aimé ezali misala papa pesi ngai na yo donc ami yo pe oyo yo za nango bana am wana le Seigneur aza na bango bezo baza ba am na ye donc si tozwi so na bango te le Seigneur akotuna biso bango. Donc bondela kapona bana na yo nzambe na lola pambola yo oyo oko partager pe oko tia yango na pratique pe nazo benga bandeko nyonso toza na place ya ko bondela te toza na posa lisundi ya prière ko hésiter te ko benga numéro na ngai zawana benga biso to bondela ka ensemble na bino bondela benga ngai to ko bondela ensemble ko sunga na kati ya prière nzambe a pambola bino loboko ya nzambe ezala na kati na bino tozo bondela. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Nous ne mourrons pas, nous vivrons, nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Chaîne qui vous édifie.